kaka na Allemagne, président Félix ayambamaki na ba industriel allemand. Sima ya kokutana pe kosolola na président allemand, président Félix ayambamaki pe na ba industriel allemand. Une centaine ya ba opérateurs économiques membres ya patronat allemand ba échangeaki jeudi soir na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ezalaki bongo ba industriel ya Derbedi na fédération ya chambre de commerce na industrie allemande. Boyebake Derbedi eza la plus grande association industrielle allemande pe eza porte-voix ya industrie allemande la plus florissante na compétitive ya Europe. Nakoyamba na bango chef de l'État congolais, ba homme d'affaires allemand, ba lingaki ko obtenir ba information ya 1er mai na ba perspective entrepreneuriat na RDC. Ba lingaki pe lisusu ko obtenir ba assurance ya chef de l'État pour na assainissement ya climat des affaires na RDC. Après avoir présenté ba nombreuses opportunités ya investissement na RDC, chef de l'État a présenté qui vision na ye ya développement basé na diversification ya économie. Président Félix Antoine Tshisekedi a exprimé qui ba venaye ya komona ba industriel allemand réputé, compétitif, ya ko saisir opportunité pour na partenariat na RDC.